Bonjour, 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 bonjour. C'est Mère Fashion de Nantes. C'est Mère Fashion de Nantes. Awa naza na plage, nazolinga obetela bino mwa lisolo na kati ya plage. Parce que awa eza mai. Mai eza motema pembe. Mai elobaka makambo ya bien. Mai esukolaka mututu. Mai esukolaka mitema batu. Bon, na opesa ba oya ngambote. Na pesi Mamilène Monze na Suède bambote. Na pesi Mama Odette Ngina na Suède mbote. Na pesi Elisabeth Monze na Suède mbote. Na pesi Kati mbote na Suède mbote belé. Na pesi Nathalie Mbote na Mimi Monze bambote na bino ensemble bambote. Na pesi Mama Mimi, la maman de Carmeline, moi na Paris, na pesi mbote ale la mère na balobi Mimi, la maman de Carmeline bambote belé 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 belé. Ope s'appelle Carmeline Mbote belé. Lobi Mère Fashion apesi mbote. Donc lelo nazo sala. Nazo solo la ka moi li solo. Bolongo la ba stress. Bolongo la ba stress. Misala poto eza compliqué. Par rapport vie eza mukuse. Awa talanga na ye na plage. Na ye olongo moi ba stress na ngai. Bon, lisolo ya lelo eza boye. Lisolo ya lelo eza boye. Tolongola ba stress. Totika mutema mabe na baninga. Totika kolobela baninga na sima. Soki likambo eza na oza problème na muninga. Lobela e face à face. So vraiment boza bolingo ya solo. Ok komona muninga lobi ndeko nanga tala ezalaki boye munoko ebetaka pe libaku limbisanga soki boza vraiment na bolingo aso boko limbisana boyokana. Il faut pas aller trop loin, faut pas aller trop loin là-bas. Bon du coup voilà bolimbisanga nazoloba na mwana parce que ma eza modindo na boyite na koma na problème lisusu. Donc voilà bobona ka likambo modindo ya baninga te bomona pe o ezoleka tout autour na yo botikaka pe kolobaka mabe ya baninga. Nazongeli lisusu likambo lisusu nga nalobelaka Karine o ayebi ke alinginga te parce que na olobela Karine kotalaka no ba video te. Nazolobela na ndenge ya mabe te, nazolobaka na bato. Botika kombo a Karine souvent. Botika Karine asalaka musala na ye aponango youtubeuse. Et ngana lobaka toujours la même chose. Bolobaka finga ba mama. Combien de fois ngana zo senga bino botia ba video oyo ya finga ba mama ya bato. Ngana zo senga bino vraiment yango. Botia pesa titre wana batia ke voilà Karine asali vidéo ou asali direct a fingi mama bato ou a fingi tata bato. Botia ba vidéo wana en tout cas toza na recherche na ba vidéo o Karine a finga ba mama bato. Tozo senga ngo s'il vous plaît botia ba vidéo wana ezala ba titre o ya koma ki a finga ba mama bato botia ngo ngasko na senga bino nazo senga bino s'il vous plaît botiango comme ça ngai na solola na Karine na koloba na Karine tala batindelinga video ofingaki mama ya moto intel nga na koloba na ye na kopesa ye conseil na loloba na Karine tala batindelinga video ofingaki mama bato et tango bino lobaka ho afinga pesa ka bato bakombo o afinga ka Fally o afinga ka Koffi Olomide o afinga ka. Mais est-ce que bino bosi bo mona na live Karine asali abandi ko finga Koffi Olomide vraiment ou azo finga Fally Ipupa
Karine aza zoba te ayebi Fali ayebi Koffi Olomide asala nanu video te azofinga Fali Pupa akofinga ye te botika kokosela ke makambo. Est-ce que kombo wana apesa tontine? Est-ce que bino mona kango eza kombo ya Fali Pupa? Hein? Fali Pupa kombo na ye tanti Fani te. Hein, batu tozala pe batu ko tozala batu botika kolaka batu bakombo oyo Karine asala kango te. Bino nde batu botiaka bango bakombo wana parce que Karine apesa jamais Fali kombo na ye tanti Fani ata mokolo moko te. Bino nde batu bokolaka ye. Hein? Franchement. Hein? Sikoyo totala boye muto ya vandaki nazoloba boye na grâce temu dimbi sangaleki nanga mama toyebi na mokili eza mukie mokili oya biso bato baleki nzela eza mukie yo ke na États-Unis osaleli moninga video o ndengo osambwisaka mama na yo ah mama asambwisi mama na ye na sensi nini asambwisi mama na ye ndenge nini mama wana depuis kala mama wana ya poto atika mwana ye ça fait 15 ans mais mama wana yebaki ke Karine akoma kosala akoma youtubeuse mama wana yebi yango parce que soki mama wana yebaki te mais Karine alinga asala youtubeuse te mama ya Karine aza moto asambelaka aza moto ya asalaka mabondeli ya Nzambe aza moto aliloba ya Nzambe ye aboti Karine mama Charlotte aboti Karine maboti motema Karine te ezaka biso nyonso bamama oyo tobota bana toboti bana me toboti mitema na bango te donc makambo mosusu bana na biso tosalaka il faut pas bokolaka yango na bamama na bapapa na bango eza lokola biso makambo tosala tant tozali na bo jeunesse il faut pas tokolaka yango na bana na biso eza bien te eza malamu te hein to réfléchir to kanisa avant to bimisaka maloba na monoko donc du coup nga nazosalaka mwa lisolo comme d'habitude hein nazosalaka mwa lisolo oh pe akondima andima o akondima te c'est pas grave vie etanga maka ndenge na batutu babandolingaka yo te eza lokola tosala na misala oke na musala ba collègue nyonso bakolinga yo te yaka mutu ozotiela ye motema ka chef na yo oyo engagaki yo nde yo mutu okokipe ye me bao wana misu balinga to yo oza wana ka osala mosala na yo eza ndenge wana donc du coup nazoloba boye mama Charlotte abotaki Karine pona batu te abotaki pona ye Nzambe mutu apesaki ye mais oyo akolinga Karine alingi oyo akolinga te mama Charlotte akolela te parce que bino bozofinga mwana na ye ou boye combien de bana baza bandicapé bazofinga bango combien de bamama wana boyebi combien bapasi bango bamonaka bozofingela bango bana na bango baza bandicapé mais combien de fois Karine mutazana na mai na makila nzoto tout eza normal combien mama Charlotte ayoka mafinga wana aosala nini aomiboma te tant que ayebi ke mwana na ye aza normal mwana na ye afingaka batu te mwana na ye asalaka mosala na ye ya youtubeuse le reste aza kuna te epi boyeba makambo tu bolobaka wana mama bato asambelaka makasi mama bato aza na tante ya koyokaka babuzoba wana ayokaka pe même pas makambo Karine asalaka atalaka yango te amonaka yango te ayokaka yango pe te donc bolingaka bosambwisaka mama bato pamba même si vous respectez Karine te respectez quand même mama bato bino pe oza ba mama hein parce que mama Charlotte atindaka Karine afinga bato te ou azala impoli nani mama nini akolinga mwana azala impoli donc voilà bon naloba ya mingi te nasuki wana nakoma okende kolia nakoma okende ozwa goûter nanga ah ouais donc naza na plage voilà natiki bino à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt voilà bambote ebele lisusu na Mylène Mondje na Suède
maman Odette Nginda na Suède, Elisabeth na Suède, bambote belé, et Mimi, la maman de Carmeline, bambote belé, na peso bambote mbote. Et na pesi mbote na mabea, lelo azo tumba, lelo o mwana o alingali ya kitoko. Lelo vraiment bazo sala fête indépendance ya Congo Brazzaville na Nantes kuna na terrain. Bokende kuna bokolia bomona mabea asali ba mikate, asali ba kamundele. Et puis bokende kuna bokolia Thomson Françoise atumbi kuna o alingi alia kitoko lelo bokende kuna lelo eza férié bozala na bandako te bokende kosepelisa nzoto na terrain ya Nantes kuna eza ya koyinda bokende kotala bambote belé bao nyonso baoyoka video oyo bana Nantes bana fashion nyonso balinga balela mer fashion bambote belé na pesi Pauline ya Nantes Paulina, bambote belé na Nantes. Na ba mama ya fashion ya Nantes, bambote belé. Ba mama moziki na pesi bino bambote. Aimé Toya na kin. Ah, ozo manquer, Aimé Toya. Aimé Toya zongako, ozo manquer. Bambote na we belé. À bientôt. Merci, au revoir.